Mais biso to yebi orchestre ya nani ya déplique pomba nuance. Et ça parmi ba orchestre open ils ont moins stable malgré tout ils ont à 100% le quoi orchestre mususu yeba na mais tant yo déjà musicien na yo zo le ba les contrer donc wana na babone na biso no so ba okamwa. Ngana uti pa pomba et pomba nuance déplique na uti kuna. Malgré souffrance ça na ta utu mutaza kanya makasi c'est omwekena lo na loso. Kuna na kanya makasi c'est kana beta kuna moni kutu ba concert mususu bino bolobi beta magina mamona jonde pona mona nde ba playback oyo batu bazala na posa nango le 29 salama teto yo mona playback yo comprendre que ba musicien mususu ba makasi na studio yo kana na ba ingénieur abongisi son banini po ya beta na studio abimi grand chanteur comme to mona ki on a martyr le 29 biso tout ozala na ma papa. Voilà, bonjour, bonsoir, chers internautes. Nebi Kebola, on a ba différentes R, na ba différentes pays. C'est Kabozali, ça point R bino bola de la biso. Voilà, moi votre Winnie de la presse, na pesi bino mbote. Quand est tombé ça na kokota na banda kuna bino sans pour autant toquer. Voilà, restez toujours branchés, connectés et puis commentez, partagez dans notre chaîne JKL Info News, JKL Info. Wana na moni déjà yemoko, le pio ya Nzambe, hein. Joël Ubula depuis Canada na pesi mbote siko zali na pesi mbote infiniment na mon réalisateur mon caméraman privé Dani Welo vraiment merci na bino nyoso pesa nga confiance na mupandi na nga na moni Gladys Ilela na pesi vraiment mbote bisiko zali wa pesa nga pena confiance parce que ba abonnement na bino ba commentaire na bino nde sala ka force ya chaîne na biso et puis force ya journaliste na bino voilà vraiment na pesi mbote pe na ma famille hein, la famille Kekambezi na mesala mingi ko boa ka bino parce que grâce na bino pe nga lelo na zali. Voilà comme l'actualité nous oblige. L'actualité nous oblige. Je ne suis pas toute seule dans ces plateaux. Je suis accompagnée avec notre artiste musicien Dior. Je sais que Bino Batebele Bokomone pour toute la première fois pour me découvrir hier Azanani. A comme un peu koloba pour na yemo Dior Azana et puis et lokoni nango ayeli biso na journée à lokoni nango memeli bana JKL Info News. Artiste bonjour. Ouais, bonjour, Winnie, le grand journaliste africain. C'est Pelino Komona yo pour la minute na ebi bien ba téléspectateurs partout dans le monde bolandanga bande konanga ba congolais au bazana est malgré bazonyo kwama no senga nzambe ameka ku aider bango no liboso tandis que biso ba kinwa tozana kinya wa to landela to prier pour na bango bazala bien. Voilà, tous prier kaka quand DP accès à lobby tous ensemble on est ensemble Dior et Nebi qui va te belé va découvrir yo ba monio pour la première fois mais quand on se présenter aux anani. Ouais, ko bandananga ya liboso na loba nazali artiste musicien naza jeune talent malgré na uti na ba orchestre mo ya ba tantôt plutôt na kini na minute naza privé naza le rôle indépendant nazanga moko. Tant on lobby déjà au outil na orchestre moko ya tantôt plutôt on lobby là on a ndenge ni donc orchestre moko yeba na ngoto orchestre moko boya ba mboto ndenge ni outil na no wapi ko banda na nga liboso tant na bandi musique na outil et pas vibration ba mpe mawa utaki pas faire rigola ni kaboroni na Jésus de Nias papa social tant na longwe wana na ye na 2000 je crois 2020 malgré na umele te pona tala ki de grand piaka weza kuna ata udu muto mo kena préféré na nga ko batinda nga na kanya makase seke orchestre wana orchestre ni na ngo sous artiste orchestre ni nzambe na uti pa pomba et pomba nuance déplique na uti kuna malgré souffrance ça na ta utu muto za kanya makase se mo kena lo na loso kuna na kanya makase seke na beta kuna. Voilà, chers internautes, vraiment merci à toi, Joël Lubula. La famille Lubula, na pesi bino mbote siko zali, sika bozali, na pesi mbote na ye moko Mimi Kekambezi, babi Mimi Kanolo, moi ça maître Vincent. Mais tant qu'on lo bake, vaut mieux quand ya makasi, wana peno diminuer que ça ya pomba nuance makasi boy. Kanda toni. Eza kanda teza koyeba ko solola na moni na vie fo luka ko solola na batu o yozo konza fo zara bango bien. Tant yozo nyokola baninga ozonyokola baninga bazo kemba yo moko zo vivre bien baninga bazo kemba ça bien te la propreté
tomona orchestre mususu otala tokutanaka ti tokutanaka na bémission na banini omona baninga bavivre bien par rapport na bino yo ozoya kaka bapakola ko mafuta ntaba kia bokokumisaka leader na biso aza boye olandela boye olandele boye azokemba makasi mazokumisa mutu bongo eza mabe fo olobaka vérité. Mais biso toyebi orchestre ya nani ya déplique pomba nuance eza parmi ba orchestre open eza moins stable malgré tout eza na 100% te lokwa ba orchestre mususu yebana mais bosaka moins stable po to mona déjà leader na bino moko donc asa déjà présentable asa bien donc makamuno c'est déjà ça la bien mais tant yo déjà musicien na yo ozo lo ba les contre donc wana na babone na biso no so ba okamwa vaut mieux que na yo kanya makasi c'est que obeta na et pas déplique pomba nuance. Na lobi bongo le pourquoi ndaku na nolala te moyo yebe sike tangaka ezate nga mutu na yebi kuna na lala kuna na yebi orchestre na nuance musique na yebi kuna na vandi kuna na vanda na yi tout le temps na praise malgré na minute na za indépendant po na moni kuna e simba te po a Jésus kende po a Jésus kende c'est quoi ba voyage bo voyage aka bo kenda ka groupe peke voyage na minute oyo orchestre bomba eke eza na Turquie. Orchestre eza na Turquie biso tolongwa ki déjà tant to ki appel ya maestro Fabrigas a salisi nouveau recrutement pona ba mutu nyonso afongola ki ba entrer ba porte pona mutu nyonso aza poso kota Villanova. Tandis que ngai na sepela na nga tena kende Villanova. Mais ba masa nga belé ba ke Villanova ngai na pona orchestre o mutema na nga elinga. Mais na minute nani na ponyo orchestre te. Mais pona nga mo na minute pena na sepela na la team na kota na nga la team et Héritier Watanabe. Est-ce que kuna baza mieux on ne sait jamais et l'homme mususu poko ko mon appel libanda boy or que na kato ke kuta ba réalité mususu ndenge pe okute pas déplique pomba nuance est-ce que vous êtes sûr que kuna okozala un peu à l'aise siko soki pe bazuyote ah ndeti nga pena ko rater za passe ya nga pena ko rater na la team za passe ponde na za bwena nuna za na ba bureau pena na la team nga so na nyatika lokolo lelo mbala moko na orchestre pona za na ba bureau na yebani na kuna fort na yebani na ba Dadi Mola ba sap ba Fabrice ba to ebele pena ba vena nga Olivada chanteur à maison mais lelo ala pona ne la team wata siko lelo lobi ke oponi la team wata et ça parce que Héritier Watanabe azo produit concert na na stade des Martyrs où ils a déjà le 25 décembre on a dit que Béret Rouge bango nyonso na minute baza mobiliser na ndenge ko sakana te siko yo poni kune et pas Héritier Watanabe ça parce que au moins déjà stade des Martyrs kala mingi te to ndenge ni to eza déjà orchestre moko oyo bande déjà ko en fait ko linga ngo depuis nga la team ezate ke na landi Héritier pour na Martyr nga la team ba sollicitanga wutu depuis kala naki la team wata mena nda yo boya penana pona zai na ba magamu nda yo concentrer nda yo talela mutu ngo siko na taleli na monike sali papa wutu bien to ko banga moni na vie to banga mutu na musika te banga mutu na pembeni ngana banga ka ba kombo musuto bandaka yoka nde bexel baba tumsu na bwaka bango ba pesa ngai eloko te nde biso tolandaka déplique pona pembe moi mas te kuna mapapa na mapapa bama nyonso peza yo lobana awa te mama mususu nyonso balobaka te mais tonyo kwa mitro na bimi na libulu na ngisiko place na kei c'est la élévation moboya bien c'est la tête que la pena na lumière pour na minute pena na RDC mto défendre RDC le roi Héritier Watanabe pena zate azate ndeti nga na mona pena le 25 décembre le 25 décembre za le roi bouclage na mboka bouclage na capitale. Mais le 29 pe to mona ki pe ba spectacle le kak est-ce que le 29 le 25 ta kutu ya le 29 batu ba kufaki est-ce que c'est-à-dire que ça qui na vibration moko batu ba za ke belé tango yozo lo ba ke le 25 lisusu Héritier Watanabe c'est comme si na habité le 29 pena gouvernement to isayi concert beta manakini concert ni wana kasi concert ute koleka ya stade des Martyrs afali pupa
et ça stade de martyr parce que normalement pour na ba jeune ba leader moko oyo bazo ça la fierté ya mboka tosi le quoi fali poupa abeta qui concerne EP les 29 ou les 29 passé ou ezaki pe na stade de martyr to mona ki pe bato basaki belé lelo hérité Watanabe pe até libaya asa pe parmi ba leader oyo poni okende kuna kaka ndo lobby est-ce que oza vraiment sûr que hérité pe ako toloba ndenge ni ako retourner te bango ba lo ba terme moko ako terme ni nango sous bato hérité bazo bango ba ko retourner stade de martyr te mais ba osani stade wana pone hérité pena moni kutu ba concert mususu bino bolobi ebeta magi na mamona jonde pona mona nde ba playback wana ezale ba concert te ba yemba yelo te oyo batu bazale na posa nango le 29 esalama te to yo mona playback to yo comprendre que ba musicien mususu ba makasi na studio yo kanaka na ba ingénieur abongisi son banini po ya beta na studio abimi grand chanteur et comme to mona ki on a martyr le 29 biso tout ozale wana ma papa akoko yemba te tantine Fanny ayemba yita. Mais le 25 décembre, na ebisio mabeza taka inos bire boîtier mutu. Ah, boss la delika bongo po bomoni susu va yo yepi baba présenter ke kuna lelo pe komi rebo pe invité ya nani héritier Watanabe na inos bi gezi maweta zalaki côté wana bino batalatini wata bino ba kombo wana na yo kionka lelo ba kombo tangi wana na yo kionka ngana kini solo ngoli héritier Watanabe na yebi fere na yebi inos bi ndeti na kini mutu mwasa le kirebo na amona na te parce que oyo tanga wana uti wapi to yebi ete ojo benga taba mike ba yebi ete na kini mobimba to yebi rebo chulo ko yo tanga mutu mobo ekuta ta insuffisant yebani te ayebane li wapi lelo lobi ozo kota déjà ozo intégré kala mingi te pe to banomona yo et puis balobaka ke soki bozana artiste musicien il faut batuno ba sentir yeba vraiment ke kino betela biso moi vocal muke hérité Watanabe oyo peut-être sepela nango mingi po ba fanatique na yo penyon so ba sepela biloko ezebele ndetinga na polyvalent biloko ezebele yo betata animation elo mobo après na yesko na rumba kala tozalaka na bamama lelo yekoma mami bebe medi bebe ketsa eritsa na bengaka dadi mami mama yo mami mama yo la time wata yo Zave Lopez Lizambo kamakila bastone yo Diezonega centrale Eva Tumba yo Koza Nostra Totorino ambulance leli yo Babiloko ebuka martyr yango wana wezaki mutu avandi pona minute générique ebeta le roi 1000 anges 1000 démons na kini mobimbe zate na mon album ebeta koleka 1000 anges 1000 démons ezate miza dango pe bamu belé bimi na pe zo beta malango pe batu mususu pe bazazo binisa na bango pe est-ce que miange kaka yango moko ezali papa na minute en Afrique mobimba na Afrique centrale mobimba meilleur album ezaka 1000 anges 1000 démons Afrique centrale ba musicien bino bozalaka bo soki outi côté oyo ozongi côté oyo soki ekomi bo orchestre wana omona kaka boye o bien te o bien te pour la nini omona bokomo finga bokomo sala boye lelo pe ozolingo côté pa ya héritier Watanabe on ne sait jamais ko kipe ko simba te ko ya lisusu awa o te kuneza akili papa Blandine sasa je te sali kuneza akili papa kuneza laki zalaki boye ezalaki si a boye na boye est-ce que vraiment lelo pe ko kende et pas héritier Watanabe est-ce que koloba lisusu le contraire tendenge uti koloba pa déplique que héritier Watanabe nanu par rapport à ba musicien nyonso nde ba vivre à bonakini mutoza social le roi akabaka solara bien ezalaka boss live héritier Watanabe pour ne pas héritier Watanabe okuta ba Levin Pai mufinu kwa bandal okuta ba vena ngandet Nixon boutique mutoza tsa Afrique mobimba zawana okuta ba Ben Ngombo Japon bazawana siko bango kuna oyo lo bangana kokende nga ojo wanga na héritier te héritier solara nanu bien ada jeune mobo ada jeune leader soit kuta mwalingate mutu akemba na orchestre héritier piato anzate mutu toza mutu kasiko
na luanga na wata par rapport à nini. Bon toti koyoka yo polobi oza polyvalent za mutu moko OK oyembaka pe rumba okendaka pe na danse osalaka pe boye toza na posa siko obetela biso eloko moko oyo sepeli nango dadi genre le quoi moi rumba moi nini ka nde ezalaka n'importe quel Pel natinanga ya valable mimitonga boko siffler anje muswai lozo monae yo vraiment sala na vinanga Miguel Panzi yo vraiment sala na vinanga Nicolas Tibal Charlie Malango sala na vinanga Usele Vande Basile Engi Pero Leblanc moi lo kwa faire rigola kuna bakota no koma ate faire bloko faire zebele neti na yebelo mobo faire abimisi na minute zo cartonner fort ba ini nanga balukaka nini Verado Prince fera sala nini na bika parti wana na kandika parti na travailler ngo pena teme biloko zebele biloko faire zepena belé. C'est bon, artiste, voilà vraiment, on a eu que belé pour sepeli, pour la team, on a pour sepeli, pour ça vraiment belé, babi le 25 décembre, babi hérité watana benasta des martyrs. Moi kopo ba onyo so balinga kayo, moi mot de la fin pour na pe émission na biso alelo ba onyo so balinga ko ba fanatique nyonso hérité watana benami na minute so basa ya ko sepela. Okoyibisa bango nini pour na pe rendez-vous eza le 25 décembre. Mot de la fin ngana okoti ko lo baboye. Na osenga mingi na population congolaise na senyi kaka te ba fanatique na biso ya la team wata na senyi pena na ba population ba mourir tout ya la bonne musique o balinga pena ba yoka musique ya bien musique ya makelele te po ba musique ya makelele zebele o mona osala succès bo tie pena na podium bwe mbala yango na pesa ramasa na nga jeune leader région lobi ba plein mususu omona ba plein musu batu ba sala zango ba plein musu mutu ay musu azanga ne place au kende alobi tena yo lekisa na nga air leti ba plein mususu uti osala ma en octobre ba plein mobwe mutu azanga place au kende ane na musala osala tobi le roi stade des orphelins na yokota mais ba plein wana bazongi si biso na biloko Michael Jackson batu ba kufe peut-être mona ke na concert à Michael Jackson mutu akufi na émotion. Ebi na este batu bakufa rebele na este na biso batu bakufa rebele bibemba na o batu bakufa na este mona bibembele gouvernement présentaki kayango gouvernement présenté bango na concert le 29 batu bakufa na este. Voilà Dieu vraiment Joseph on appelle son mbote mingi mon petit frère babi finaliste na biso moko babi toro ataraté na pesi mbote na HK la poule héritier ke Kambezi babi depuis poto babi mona poto ya tongo héritier ke kana pesi mbote siko zali na pesi mbote na Dorsiana Darsiana Kambula mon bébé. Bon, je ne sais pas, moi, dédicace et puis numéro de téléphone, bah, on y a sur bazana pour ça va contacter. Bah, dédicace, n'a liboso na pesa mbote na honorable Yannick Loleka Charles Jabana Bandal. Muto sa la fierté na commune Bandal na mola wana na pesa mbote na mon colonel mon pépé Charles ya barumbu na pesa mbote na Vena Diatikisa depuis Paris na bina minute pena na YouTube Hollande. Na pesa mbote na Maxine Ilunga Izemo. Na pesi mbote na base na nga Zamunda na kati ya makala na pesi mbote na Roi Ballon Charge na pesi mbote na master na nga Tishik Biad na pesi mbote na Vena nga Soleil Nzamba Terminus wana pena bana Terminus na pesi bino bambote na pesi mbote na base le whisky base héritier Watanabe boss live la pulga moto na tembe Cosa Nostra na pesi mbote na Doumer Mobutu Nzambe ya marché central na pesi mbote na Théo Bilé levé na nga Guy basket na Paris na pesi mbote na Ben Ngombo Japon na pesi mbote su na James Mundabi mutu azo simba ngai manager na ngai pena na pesi mbote place azali mbote na ngai suka na pesi na yo moko le grand journaliste Winnie Charles Jangaba pesi mbote na ngai téléphone soki bat ba otioza na ngo posa on a téléphone eza ya WhatsApp eza plus 243 091 029 65 89 na pesi suni mona nga msusu
plus 243 82 78 70 638. Bah oh tout baza na posa na nga. Katoka bano artiste moi iloko moka ya suka ka bongo po otika pena bato na mwa sentiment wana bafani tu ala team wata bayebi ke baza osepela na pona nzembo nyonso oyo lini ata vocal héritier sana ba maison mère wana nyonso kolinga te ngana miboma pona lia pemba esika ozali oyebaka ngana kaka yo po motema e zonga na bika alia pemba oya jake pemba e Jonathan bolingi pangi Didier Kalema e Guillaume vangi bijou embi enga ye edi makuti monyo kolinga mingi yako désactivé bombo ya besposé na motema o combien de morts, combien de blessés provoqués dans le monde à Bolingo. Mathieu, Madiame, Lise, Madiame, Bijou, Bouila, chez Delongino, Ito, ma papi, Chunge, Kachile. Voilà, merci beaucoup. Merci, on a tout découvrir artiste Nabiso, musicien, Dior. À lobby, et puis dans le lobby, tout le monde qui a poye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à tous ceux qui nous font confiance. Un grand merci à toi, Joël Boula. Un grand merci à mon réalisateur, Dani Ouel, on appelle son pote Seko Zali. Film dessin animé à Kiriko. Un grand merci à ma famille Kekame. Un grand merci à vous tous. Continuez de vous abonner, commenter, partager, aimer, hein, pour rien rater. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bana Congo, Bana Poto, Toaka na chaîne moko, JKL. Et tant que Kizeni les mino makila matricule ngayo moi c'est comme ça nga kombi mais pour na chaîne nga moko JKL news ningi le besake et kotiti na kati mboke ningisi